Madame maman moi ça. Ah ça bien. Ah bien. Où t'as fait j'ai dit. Ah il n'a pas. Ça peut être. Eh on a mabota Congo mais moi. C'est quoi le bas? C'est vrai. Yo atana uza makambo ko babo ke na malo. Vraiment on va la biso na bulo na. Sina ndo ya na sanu na iba makambo. Na watu na kutu nani. Amuno abi amuno pe na malo kuti. Ala na malo kuti na. Abanda na malo. Na malo na malo pesa na. Na parking. Na bota biso na parking. Bobe mezate ba oluka biso. Biso ba luka biso na Afrika. Mama boy. Mama, pour répondre à l'invitation, mais voilà, nous sommes en incapacité d'accéder, donc voilà. Nous yamba biso parce que voilà. Ah oui, non, biso mon papa ngamo na salia. Papa. Ngamo na salia. Je dois pas biso battre tata.
Alors merci oyo ndenge moni awa biso nyonso toza ba artiste comédien ndenge bobenga biso bato mabuke toyaki mpona ko répondre na invitation oyo ba invitaki biso mpona kosolola na chef de l'état biso nyonso tout ba jeune et puis biso ba artiste comédien toye to se présenter awa alors invitation ba pesaki biso na moni te na yebi te yango yo balobi yango te. Donc nous sommes négligés. Ah, tu t'es mis les bandes, mais les musiciens, les côtés. Biso, rien, là, comme côté, ils ont mawa. Alors, tout ça, vous n'avez pas le battre, tout ça, pour la continent. Biso, biso, tout ça, le monde a biso proposé par mon Mozamboka. On a pas dit. Ah, ben, ça qui biso nyos, comme biso, tout est mis en asoni, na miso à bateau. Bazota la biso, ba grand banini. La mission est salée biso mawa mingi. Alors, peoyo et nous la qui s'alloque là toza na parking. Toza na parking. Donc, ongo muso to lo baba kamuya solo. Alors, eloko dazo senga epa mokonzi mboka oto sengi biso nyonso tu. Biso ba comédien mokonzi. Toza mokonzi na biso yamba biso. Toza ba propos na biso pe ya koloba. Toza na ebele ya koloba to yebisa yo. Toza mokonzi na biso. Contre ya boygo senga nini directement na yemo chef de l'état comment ba boygo sala peut-être on a ba comédien to nini goza ndeni merci papa biso ngai pe na ba grand frère na ngana wala eloko na tika ba prier bi grand frère na ngai on a fait un tango nyonso ke asala mingi po na ngai alors yenda comme sa réponse wana ce que nous pouvons demander une organisation ezana botoko mana niveau ya organiser ba coupe d'Afrique ba coupe du monde, il fallait pas biloko aboyer et ça raboyer ça m'a aboyer. Nous ils ont des ordres total. D'abord na porte ba soda pour côte sabatou, l'heure qui était prévue c'était 7h, basé sur 8h. Bon, si quelqu'un se présente, ba l'épicier, quand c'est des gens présentés, mais ba tel petit ba tout on a tout ça la liboke et ça la concert à Fali et ça la bière tout ça la plein. Avec 3500 places, ba on va faire invitation 30 000 invitations à salle ici. Là pour la biso tout dans la libanda, tout dans la libanda. Alors, je sais pas comme organisation, puisque Montoya va y avoir une porte à côté pour notre chef de l'État, des ordres aussi, une porte. Donc, et comme il m'a il y a l'actrice, il y a Mama Béa, Azoki, J'ai des téléphones et bébé, chapeau na ebungi, mille aibi et potia JD. Et comme il même au sein en bongo, voilà. Même droit. Voilà maintenant nous déplorons des situations des ordres totales. On doit organiser vraiment un échec. Et là, Moussou César, je ne sais pas ce qui est à Rapola, Mokonzamboka, où il y a Sikandé des autres Ezali. Autant que tu as Mokonzamboka, paye à Kala, a invité à faire ma jeune, a invité à faire ma comédie, mais ce n'était pas dans la manière où c'est ça la manière où donc, comme il est là, sur le temps, il y a une grande personnalité, maman, Boli, Bazalia, quand même, tu as autant de moi pour être à toi. Autant même pour être à papa, Massassi, maman, quand même, ma personnalité, on la faut. Et puis ça, même moi, tous les artistes comédiens. Tous les artistes comédiens doivent être banda. On dit, Sokoyoki biso, yo benga biso, yo moko. Biso to yana benga biso. To solanga yo en face. Vous avez na mituna ya rotuna. Ezali na ba memo ya ba memo. Oki kozanga ba mituna te, to kozanga ba suggestion te. Nous avons travaillé plus de 30 ans, de plus de 40 ans de carrière au Toussaint. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes dans le cadre. Donc, tout ça, la suggestion de la chef de l'État. Parce que nous avons dit que Kana est mort, nous sommes tous les vélos de Kana et Salamé. Parce que nous avons un compte à Foulou, il y a un bon non, nous voulons qu'à la prochaine, il faut que partie cette comédie va se faire tant à Bango et à la chef de l'État. C'est ça. Bakoti ba musicien. Voyez bien votre les comment attendre ko luka biso to loba. Ba benga ba comédien. Tant que élection, ba bengi ba comédien. Pas dit que comédien ça mon population. Ça c'est vraiment déshonorant. Merci beaucoup. bapolisier bazozwa bato mbongo kuna na milongo oyo na porte bazoboya ozwa bato so bazwi yo mbongo bakotisi kaka biso betokuti bambango ya bambongo ekei etokomi ya bambango babiloko bapekumi yango
Doyer et Bélé, les artistes et comédiens Doyer vraiment ébélés. Tout d'abord, moi je regrette parce qu'on n'arrive pas à accéder au-dedans de la salle. Parce que Tolinga qui vraiment tout ça là, parce que tout ça n'a pas proposition ébélée vis-à-vis de la réalité des zones nous les artistes et comédiens, nous sommes en contact permanent dans le peuple, dans la jeunesse. Biso toza na facilité à relayer vraiment information na ba milliers de vanda. Lelo yo soki ba programme où ezalaka très suivi na population eza ba théâtre o biso to salaka. Alors tout d'abord to bandi na ko soutenir pe ko lobaboye. Biso ba jeune toza la mobiliser devant d'abord chef de l'État na biso devant armée na biso toza ko soutenir armée na biso vis-à-vis il y a une réalité où ils ont une agression où ils ont subir surtout na Rwanda où il y a un pays où il y a Congo et Kimiyate. Alors nous sommes derrière les chefs de l'État. Tolinga qui vraiment tous à la nakati parce que tous a une proposition énorme pour nous mobiliser parce que biso tous a un contact permanent na population parce que population il y a Congo et la plus à théâtre. Nous sommes là pour être derrière les chefs de l'État, malgré que ton quotidien. On a vraiment voulu être dedans. En tout cas, biso tokoluka mokonzamboka aluke la biso moi programme moke oyo tokoluka to mona ye poto pesa ye ba projet otozana yango ya mobilisation ya jeunesse et puis il y a mobiliser batu ba soutenir FARDC na biso. Voilà, nous sommes derrière les chefs de l'État, nous sommes derrière notre armée. Mokonzamboka yamba biso toye ebele toye plus de 1000 artistes metokoki kokotate, les artistes comédiens. En tout cas, Toza Libanda, Totoki, on n'a pas pu être là. Papa, si biso ba invitation ba komi pe toye bité sa parking totelema. Ou bien prison.
Kokoti na biso te, wila baye, ayena famille na ye, na ba ndeko na ye. Apesi bato ba invitation d'honneur en kaki, apesi na babiloko ya pembe, babiloko, omona babiloko. Omeleke, wile mokongwa, odi fondre. Wile mokokende, bakende zosala okende. Bata pepe ane na kamule biso baye kolongwa. Wile mokokende, omatoki na badifoka biso yo bundaka te. Esa miko. Kandele dikomo kali. Kali loma. Mais ça c'est-à-dire que Wile mpakende batrikage te pola eli biso. Biso ya IDPS olinga trikage te. Nanga mokonzi mboka te mauta ya IDPS avec le état de droit. Tolingi trikage ya Wile fotika biso batrikage. Tolali bapongi te, tosuka makaro 3 heures. Toya awa ekomi ya parking, mais chino na kati, libali na kati. Ata makambo te libe étranger. Makambo oyo ya mboka na biso te libe étranger. Wile mokokende matoki do dipoko ebinga bia okende. Okende. William abengisi jeunesse pour que jeunesse akutana président de la République asona président. Maintenant jeunesse eye kuna na kati eza batata poko na bamboso na basoki soi-disant soki banani bachina baza bamindele baza kuna oyo eza makambo ya jeunesse etali bamindele bila kosala donc na mokuse William asakani na biso o masakani na biso alakeka kuna concerné jeunesse. Ah,